à Miss divisé par 4 ndeza sai. Yo moni ondeni. Pour ba Miss aza international, la Miss ba benga ye libanda, sai ya pas seka. Baza Miss na mususu wana bosani kombo na ye. Rosia. Ouais, ba bon baza pena ba élargir pena comprendre hein. Ba bon ba leki sai. Terrain on appelle ana moi professionnalisme mingi kolega sai. Sai to bi ke so alobi na lingala to seka. Mais so comme ya français solo ba tongo tipo ko kangote. Ba Miss au sala. Na ba Rosia wana préfani ba kenda makambo wana donc donc sai ndaza ba za pena bato ba leki na monna bango. Kasi iye wana mutaleki o wana Herman aleki. Oh, mais yo mona Herman ba bengisa ki partout et puis cacher les achères. Et les gars sai. Musika. Donc c'est comme si azana tanon ya ko travailler penano. Non que alo bana faire ne fa travailler pe. Donc ça il peut faire l'absorber programme ya théâtre na groupe no ekenda na wana. Ça la ka biso ke ngala mina tele misango ça bino funa ça film mo genre ba nigérien. Moi mage buka mno pe peli na théâtre ngo. Neto mona bina ba nigérien ko moi mage mais film ngo auto qui de 20e année. Ouais ça. Ndeza na 2000 ans hein. Ndeza na 2000 ans. Bana la ka biso film. Ndeza ba moi je pense qu'il faut kanga kabata ba bongo ba nti valeur tango ba kangiye ndeba o batikali no okoya ko sa critique okumisi feri na ndeba kangi ndingo bongo eza bien faut ba kanga bango po ba misu ba tirer les sons frère to kena ngo ti wa ya musala na bango musala na bango wana yazo sala ngo na français yo ndenge ya comparer Fali na Ferré. Voilà, yo ça to télé sur quoi Missi na Rosia. Voilà, ba tela qui peut déjà donc yemo pe na ndako ça comprendre ba lekinga mi balé bango yo. Donc débat c'est si là ni nango donc ça ay baka ki azo exercer domaine moko na ba Ferré na ba nini zaka musala moko ya célébrité donc ça yo to e baki so ba sali histoire fait kanga. Wa maboka kala. O ba so histoire ça yo to sala mikolo ata pendant 5 ans passé. Assez moi le robot be kani. 8 ans passé ça la souté. Atika il pendant la ba publicité. Ça c'est déjà plus ça. Ça c'est déjà bon. Tout ba yebi que ça linga Fali na héritier. On peut analyser saboter à mabe. Mais si ko c'est le ça mabe ndeni. On peut moni le lope musique na ba théâtre kufi poani. Ndeni muta maboka koleka na TV bo moto ne mamba musique. Hein? Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Bino, Bolinga Kaming. Et donc, on est sur www.idéologie TV, David Wembe, Nazo Pesara, Maramnengue, à la rapport de Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe, Nalak Sarabino, on a bête Radio Masolo, Nengenini. Et c'est pas ça Kanamboka, Oyo, Masola, Balabala, toujours. Donc, Mikolo, hein, tous en nous, moi, Awa, et pas, il y a Bébé Noir. Bébé Noir donc na lelo wana na boka Meshida place oyo Vanessa Mole Mazalaka donc staff mora propre staff mora bien kimia malili kolia komela ya bien donc tokotaka na lelo awa et pas ya Bébé Noir et ko sala bien donc masola balabala bo s'abonner massivement bo partager la émission. Moi ba commentaire moi ba j'aime na bino bosala kawana hein et ça la kabiso bien Gemen Wamba les jeunes mariés Gemen Wamba kotaka masola balabala tozana posa na bino talaka masola balabala tozana ba jeunes mariés Gemen Wamba kota masola balabala et ko sala bien gradjogo ya mboka o tozaka na ye alia kanabatu Liliano Pedro jogo moko tozaka neka na mboka oyo Liliano Pedro kota masola balabala ezo préciser yo masola balabala eza pena na posa na bino masola balabala lelo tozana masola belé ya kobeta to yebisaka bino soki bomoni David Wembe abimi so bomoni Messi le banza de analyse mutema mabe abimi c'est que batu wana basali makambo na bango ebimi na balabala donc biso toza obligé ya kobeta ngo donc l'actualité nous oblige à kobeta li solo il y a sortie médiatique il y a Sai artiste comédien Sai a été ko sala interview moko na poto et bimisi makambo belé et Sai lobby makambo belé est-ce que Sai amérita ki koloba makambo wana et mesurer ba musicien est-ce que ezapenda rôle ya Sai to décortiquer lelo na Messi le Banzadio analyste ya mutema mabe Monsieur le Banzadio na masola balabala. Masola balabala David Wembe. Donc ndeka to lo baraso actualité. C'est peut-être sokoli mbango bali cha pembe bima pour la
tellement bato baozela biso et puis bato bayebi ke biso to lobby et ça na sans parti pris na place mabeza malamu ezali donc voilà toujours au milieu du village donc nayebi ke lelo déjà mission etoleka bato basalinga pe moi ba remarque belé mabanga pe les gars moi to donc oboka bato to yo na ngai bon bato mabanga pe bo excuser mais je peux ezate po yebi yo mo yebi ke musalo to sala pe na bato ba soutenir biso ya na bato pe ba tiaka biso po ba lokwa ba bonaki ala baloka ba bonaki ala to kozangisa bango te bonaki ala oui ave na nga ale masaba ya lino masaba na golf doji ale masaba mbiaka na mboka apesi mbote belé puis petit na nga les jeunes mariés oyebi ke so bali même nzamba sepelaka les jeunes mariés Gemen Wamba ya les jeunes mariés na Naomi pour Naomi parler na komba famille na ba mais to zongisi de Wamba akomi Wamba donc félicitations petit frère propre wana petit parler et puis on a LC Fashion la bière ba to tubo wana besoin olata omoni eloko na photo to moni eloko na video ya wolongola na oja inda etiki à domicile donc fashion mutu na ngai ici na pesi mbote belé puis na pesi mbote nerveux Lumeka 00 en direct des États-Unis d'Amérique donc toza pas bébé noir baby black donc na le mikolo toza na moi face mais na bi ke mission ne oya to koza pesi na mai pour inspiration donc voilà na bi ke lelo mamba sai ba benga nga pe trop et puis nga pe na tala yango bon ça j'ai que le on na comprendre pas na ça déjà fait sa position ça c'est déjà fait sa position ça c'est déjà bon ba tout ba yebi da que ça linga fali na héritier on peut na analyse saboteur mabe mais si ko c'est que ça mabe ndeni on peut moni le pe musique na ba théâtre kufi poani ndeni muta maboka ko leka na TV bo moto ne mamba musique hein muta maboka ina TV ndeni sai nenga na TV mais faut pas se programme film mo c'est la ka ba to we womela pour le balinga so banzonzing tepo et coach Eline Joline comme la mort orgueil qui ban changing net ba futa ba ça $50 wana eti niveau n'était bon to comprendre retenir moto regarder et puis et là monsieur eza opinion moto pour moto fait ton ndima opinion eza JB hein kasi to ke ne maramne eza opinion bon ndima opinion ba ya omoni opinion mona ntuka to ndima yango opinion pe ya komi ga opinion ya de opinion ya kasi opinion tu peux opinion ça ça yo beso bete loko na yo te mezo opinion na ba to ndima alobaki ke ebi kofite jiba ko sai monsieur bagino ba congolais lo ko so peto liko ndima opinion ba tout ya omoni même opinion ba sai pe bimi ba photo ndimango na logique les opinions na mais si ko biso peto bato to lingara opinion nyonso te poso to ko mi tolera tina opinion nyonso ke bato ndima ba muso ba ndimela voilà omoni ba opinion muso opinion no mete ke bana tellement na wana opinion te ko subiso donc opinion sai ouais ke ya ko tchaki faire aza difficile aza fali faire aza moins fali 5 c'est-à-dire divisé par 4 donc voilà ndenge logique et ça il y a moins manque à respect donc ça il peut faire l'absorber programme il y a théâtre na groupe no ekenda na wana ça la ka biso ke ngala mina tele mission moi ça bino fona ça film mais moi genre ba nigérien moi mage buka mno pe peli na théâtre ngo neto mona bina ba nigérien ko moi mage mais film ngo auto qui de 20e année ouais ça ça na 2000 ans ndé ça na 2000 ans bana la ka biso film ndé ça ba 2000 to ba 2002 si je me trompe pas mais l'autre na 2024 de Oumeli on a évité film ça so bongisa ndenge nini on peut modifier ko tourner PC c'est bon film la grabe so bimisa on peut quand il y a pas peut-être so programme pas film mais sur banzajo to que non malembe oyebi ke ezana tamugo fali abetaki martyr faire rigole la paix à robeta martyr pourquoi pas na tawana ça ya bimaki po asala ba calcul autour ça la trop bon yepe na ngam ne ba golo pe ba finga retro ba finga yepe na trop ya on a biso ça déjà na position alinga fali afala da grand frère na et puis héritier da camarade na wana position ça ba nyoso ba yebi yango mais si ko eloko mabeza ka ki lelo ndenge to kombe na ba musique ba sortie médiatique monsieur et puis il pas ça aza comédien moi je pense que lelo ça la ceux qui maboke na sara na ngasuté pour na total sortie médiatique mo yesobe au moins maki mokolo à répondre ça dit ba lobine makamba fali na fait ya fait akabula na katikati abike nga za ba fanatique musu ba ko zape gaulois ba fanatique musu ba ko zape warrior donc je pense que lelo ba loka be so ba yebi que théâtre na ngele kaka ana groupe donc on peut sa position té donc bato nyos ba lo pesa na ba position lelo mingi ba la ba faible
bato va pesa position. Oui, bato va pesa soit nous avons ta faire, soit nous avons ta falli, mais yo posa au exexara makambo o ezapekara. Oza pe na monde A. Ozapekara na monde A. Ouais, oza faible. Donc c'est les bato na baza ba faible. Donc ba comprendre déjà que ngala kokalanga. Na kokalanga so te arna zo simbate. On est ni yo pe bato ba ko talo bato ba lingako, emso aza wario, muto lingako emso aza golo. Mais yo ya no emso fini falli to critiquer falli une émission. Donc tout d'un coup tu comprends déjà que yo niveau na arbo sana o ko ka shooter. Pour na mona ba te belé pe ba théâtre pe ba olika na ba télévision. Moi ma ka so garder pour. Na tala ki Pierrot le Pierrot atala maka. Ndombashi. Pierrot peut avoir un succès. Mon monde que c'est là où ça part des choses. Il faut que ça part des choses. Parce que yo pose na kacha monde mais c'est là l'acception que ça rene sur ma boque qui effectivement pas ça la rasoute. Vous comprenez? À comment ça va copner mususu. Ça yo to e baki so ka sali. Histoire fait kanga. Ouais ma boka kala. Ouais parce que histoire ça yo to ça la mikolo. Ata pendant 5 ans passé. Assez moi le robo be kani. 8 ans passé ça la rasoute. Atika il pendant la publicité. Bon, on est à l'Obaraka, ressources n'est pas la publicité, mais je suis pas ça à m'amener, je suis peut-être au Azoaka Bombi, à ça la paix créer, on a trouvé qu'on faut arrêter pour les avis privés. Mais au Zolobaki, ça, il est là, l'acception que ma boke bolongolanga. Ma moi, pas golo, on va la rater, il est humoriste, Moussou, il est un Herman. Hein? Il est maman Herman, Herman a des international, il y a rien. Bon, il y a mon Herman, il y a la page Nabino, la ligne pour éviter, il y a des c'est voir sous Bagolo, Bagolo va la colère. Mais il y a ma BPT. Bon, puis ça peut être la polémique. Il y a ma BPT. Ce qui totalise ça, na makambo ya lobby. A tiki ma théâtre, a ke ko ça la moi ba comparaison mo boye na makambo ya ndole. Est-ce que Azap n'a raison? Tout le monde quand on est des opinions. Raison pour les opinions, mais ma belle en Wazanini, il y a tendé mutaza sans ça au sala. Bon, on peut y passer artiste. C'est ça aussi le problème. Ça dit que tu vas bien sur analyse, c'est pas retourner dans la Kaboul dans le bongo. Et là on normal. C'est normal, oui. Mais il ça s'appelle à A. Dans le rôle sobe, le rôle la mutalika, donc baza wana batasa, batona sur basar théâtre wana, monsieur pour na que cité que. Donc il y a tendé à permettre à sala poser na ba fanatique au basé élargi au balinga kayo. Et banité wapi golo wapi warrior. Donc les opinions na yé mais ande yé mutako sala ngobo ya ko kota na ba sentiment ba fanatique. Donc moi je pense que règle ya salika ya mwana. Donc biso ce que le roi banaliste au milieu du village on te ko lobake opinion za ya yé mais yende mutako ko lobango po yé pas na kati ya célébrité. Donc moi je pense que ça nde balobaka ki ami benda moi mato et pas moko ba tewe za bien te. Moni le mama finga musu ces les ba télévision ba toucher na famille ba na bana. Ba bossa na kila on kama ma musique. Po le lo ba baza baza bena moto moto mingi na bagolo na ba warrior donc soko meki ba yemba biso za milieu du village mo kena ba commentaire aux ya mère aux ya papa aux man bon siko bato baza pena ki profère to profali donc faut faire très attention pour ezaka ba jar au ba bloko moko ngana yo to telemela kango makamba ko finga donc ozana yo mutute na lo bata bongo ozana yo mutute dans le sens que mutu yozo finga bosala rani musala morote boza rôle morote boyebani pété mais au banda ko finga yena niveau moko be comme si bowelela mwasi ba bloko ma bongo na mona ke lo mona bato balabala ba komike a Miss divisé par 4 ndeza sai yo moni ondeni pour ba bi a Miss aza international a Miss ba benga eli banda sai ya pas seka baza Miss na mususu wana musani ko mona Rosia ouais bon baza pena ba élargir pena comprendre ouais bon pe baleki sai oui bien sûr oui ndeti biloko ya Miss bon moni problème ba Miss wana basala ba biloko wana ba kenda ba pe bele ba bengisa mo basala wana ba français yo de lobby ke bon baleki sai mais les lois Miss ba qui surveiller les fleuves papa Ivan dit ils na français ils ont sexe lingala ta lobby na français mais ba to ba seki ça li pe a seki ba na français vous comprenez a lobby surveiller les fleuves et kangi mais les choses bien c'est au monde a lobby au monde lingala après kangi deux autres pas que deux messages différents donc mission le la place ma grande personnalité ba vandi ba ko ya sexy ba to na français ça déjà na moi avantage ya langue ça dit pas qu'il na Cameroun na qu'il na Bénin au sala bien donc terrain on appelle ana moi professionnalisme min kolega ça to bi que soit le bina lingala to seka mais so comme il y a français solo ba ton petit peu ko kangote ma mission au sala na ba ronsia wana après vandi ba kenda makambo wana donc ça c'est ndaza ba zapena bato ba leki na monna bango kasi iye wana mutaleki o wana Herman aleki oh mais yo mona Herman ba beng ça qui partout et puis cacher les achères et les gars ça musika donc c'est comme si azan attendant ya ko travailler penano donc alo bana faire ne fa travailler pe donc azaki na temps faut ba bala monsieur le banzadi elengi nango siko ya mo comment faut biso to ba ta parler vous contre ça a été s'il vous plaît vous ba ndenge ça ça dit problème ali a ozaki ba ça ba sala ki théâtre bien bazo sala bien mais problème ali
bayarma na misi na ba concert bazo me mango musika po bazo kendo sala na ba grab na ba show ya minene mais bazo c'est que ça bato na français na langue ezali bato presque mingi ba ko yoka et c'est un peu différent dans la terrain on a plus de valeur ton la visibilité ton la vitesse o le gayo po on to macho kitata siliki ezabongo ça c'est ta siliki na parce que makambo ba francophonie minene ba ko benga mais puis osala on a te ba fête bela ba chef de l'été bele mon ya sala akenda ba yebi ke ba te bele bazana ba français fille français donc to lobi te ka ke ya legi na maile pas lobi français non to loba par rapport ya communication ya musala na bango wana ya zo sala ngona français yo sala ya comparer Fali na Ferré voilà yo ça to télé sur quoi Missy na Rosia voilà ba tela ki pe déjà donc yemo pe na nda ça comprendre ba legi ngami balé bango yo donc débat c'est si la ngina ngo donc ça ay baka ki azo exercer domaine moko na ba Ferré na ba nini zaka musala moko ya célébrité donc faut azana moi respect muki alinga te po yemo pe na lobi ke bango ba ko finga ngana kozonga gaso na ba calcul donc c'est que za warrior to longolo ya muta théâtre to longolo ya ça zane warrior de comme il est compliqué mais ba dagi na terreau e koti ah ya ba mamé comment on déjà permanent et tout ça on a mbebo et puis ba obimisango donc ba warrior ba golo pe ba finga kama be na monelo mo na ba bimisina lobi ba tindelinga lo mo ba golo ba do ba tout mo ba golo ba do finga sarato là je pense. Diele Macharan Zambé. Diele Macharan Zambé. Oh, Diele Macharan Zambé. Maire déclaré Afrique centrale. Diele Macharan Zambé. C'est quoi ce mot Diele Macharan Zambé mon a Folvimbala. Folvimbala toujours. On a trois nationalités. Folvimbala, on a Portugal, on a Brésil, on a Angola. Donc on a PC Mbote Yamba et puis on a PC Tarsis Bambela. Tarsis Bambela na Tamarish petit nanga Gloditonga yo yebiyo za. Nalinga komo mo lobaga nani nkoi. Philippe Mbenkoi. Philippe Mbenkoi. Philippe Mbenkoi, tu as parlé, voilà, soldat. So, mon esco, mon les jeunes managers, il fait Katangala, HK, puis mon trésor, mon Sansala. On a parlé, on a mis un bureau. Gloria Tung. Gloria Tung, voilà, tu as parlé, soldat. Voilà, alors moi je pense que moi, ça l'a Jonathan Kouzou. Jonathan Kouzou, ouais. Jonathan Kouzou, aigle, la pression montée à Paris. Donc, moi, je mabanga pebo, ça la moins tolérant. Photo sala ngo mwa boye po batpe bazo sunga biso pe na kopo pe ali donc osiliga mingi te so te pour yo so yo mono siligité donc moi je pense qu'il y a un qui de la rane donc ça y baka ki terreau à côté il y a à quota mais comme asuma be mingi pour na calcul yo pe ça au musique on a calcul papa et puis il a fallu na faire comme ça faire écouter on est à quota 5 et en plus musique yango elle on a calcul pour kana salle moko donc ndenge fali abetaki 40 000 places faire ayo beta 9000 places ne ya sali calcul et comme peut marmo que oui il y a leki théâtre babilo quoi là c'est pas bien il est pas ça muta domaine azam muta célébrité donc atika makambo là nabi que makambo biso de lobby pe comme là ya ça pe mutu ne balobaka la n'importe conseil et puis on va pas réfléchir ko les gars pas signer pardon et puis l'internet pardon ya nango facile ah ça ka je retire et puis to limbi to sauter to passer na autre chose ah to retire la biso même quand ça le mabeso na ya te bo limbi ça ba limbi ça là bon mais ya ba ka internet et église pour avoir folio tondo pika même quand tu mona chabu na pika na finga mi pe ba critique pe la joie mais mboka se obi ate analyste o chela mutema ye tina nga Vanessa Malé molé mayo yebi malgré moi pc li moi jar ngakuta tima nga Vanessa sola biso to meliria mais odaka pecha parler mabanga musu pe fele moi mabanga ba to bele ba osilikile bele za la moi za ngo fele na ozwa nga rien na osala ngo apone ba lobaka les bons comptes de vos amis voilà gelo malili mutu na ngai donc voilà on est ensemble. Merci beaucoup à toi Pilé le top déj kotara masola balabala et ça la bien Ben Willy les Gabonais la puissance mondiale Ben Willy les Gabonais des Bodedi Neni parle de Santos les guerriers des Bodedi Neni ngapenda na zala kana FCC Bodi mata di Union européenne des Bodedi Neni boko kotara masola balabala et ça la bien Abeda Sudangola, Fisto Mukendi, Abeda Sudangola des États-Unis, Kota Masola Balabala, et Kosala bien. Merci beaucoup à toi, Nadine Kialuta, à niveau États-Unis, on a Tazana Kabelo original, so lingi Perika Kabelo original, ce qui y a Kabelo ya mai Kabelo so ya nenge nini, bobu kanate, bo tuta Nadine Kialuta. Quand les États-Unis, on a un big les États-Unis. Donc, on bêta sur les États-Unis, on a battu. Les États-Unis, on a Hervé Lumeka, 0-0 Hervé Lumeka. Et puis, en Angola, on a Tony Lubaki, à Paris, on a Deneri. Et puis, on a beau-frère, on a Gilles. On a ce qu'on bat à Paris. On a Deneri qui a Matakabelo. Après les États-Unis, on a un rôle Cindy, mon grand sœur, on a Moutagirara. Masola, Balabala, na idéologie TV. Les États-Unis peuvent soutenir Masola, Balabala. Ça, bien. Donc, tu valorises les gars, tu le bis au Tchépois. Beau-frère, on a Mboshi.
On a boss na ngai. Ba kangi kuna donc beaucoup de rakota masola bala et ko sala bien. Monsieur le Banzadio olobaka eloko moko boye bato bazozongisela nga moment trop. Monsieur le Banzadio otinda ba fan bakomaka ko beta batu oyo ba fingaka batu. To fandi boye to moni ba betaka na musique ndingo. Après na minute oyo toyo mona bakangi musique ndingo kaka pona ba ko insulter batu. Ko insulter batu na musique to na Congo. Ezo sala nini? Rôle nango eza na nini na bato oyo bato musana breza kaka ba fingaka kaka batu. Pona yo Monsieur Lubanzadi. Bon, eloko ngana koloba et moda to pesa ki mot d'ordre to ça il faut beta bango makasi. Ba beta bango bien te. Mais là monsieur eza pe mabepa ki ni comme excès des ailes. Hein? Akomo l'excès. Ndo unaza bongo excès des ailes. Oui ba limite monsieur eza ratio lesquels limite mo komo leka ka sous limite makasi. Akomo na tala ki ni na sala ya lobaki lobai ba biloba lobai ninga sala wana komo kotsa mamba ba majabu bangambo ba pasteur Moïse Mbiye majabu ngaba tela pasteur Moïse Mbiye poison Mike Kalamba ça a fini Mike Kalamba ba biloko mo j'ai pas aimé. Vous comprenez? Moni koloba auto loba ça bien. Mais mon rebet ça ma soko fimbwa. Na moni esiko bakangi una ngomi lokwa soso ba sopeli mbula. Soso ba sopeli mai pardon. Siko mai ba sopeli azobi masoli bana ba mbula. Alembe longi na ba debuli na ba nwana kangi wana na mutu. Ozo man. Donc pour te dire que moi tango komi kuna papa. Biso mona musique to yebani makamna biso la musique. Mais ma musique, voilà, on a ba Mike Kalamba, il faut faire très attention. On est comme monde mususu bato na bazara allergique trop. Ba lo wa biso to mesana ba ko finga tena ba fali na ba fere legisinete kuna ba allergique papa so ka mona lo. Musique profane ko finga. So mona lo mo ko ngoko ne to ko lo ba ki ba banga ba tshela muto poison. Il y a diffamation. Est-ce qu'il faut prouver la preuve? OK pour l'action kuna. Ya on montre ko kuna pa e ko ma ko te bolimbisanga. So kuna est-ce ko na muta ma boy aboya ne bolimbisi. OK beta. Kepe makalo kwa ba vanti OK na mito ikindingo wana na ba voyage na yawa poto ya okende poto yebani ka okende siko so kepe makona utala ka conseil ngona makala et ko sala pe bien pona batu miso bazo continuer na makambo wana moi je pense qu'il faut kanga kabata ba bongo ba nti valeur tango ba kangiye ndeba o batikali no okoya ko sa critique okumisi feri na ndeba kangi ndingo bongo eza bien faut ba kanga bango po ba miso ba tirer les sons frère to kena ngoti wa quand même toi ba père de famille bato na ba famille ba papa baza ba nito za ba biso sola misika. Est-ce que la se permet de faire une chemise dans un peu de ya pour na finga fali na finga faire. Je peux pas le faire éducation nga. Est-ce que pour gagner poto ka fo no finga? Non. Pourquoi tu peux intelligence na mayele? O le peut bien. So tout abordi tout en pour internet c'est 5 rappel ngwa. Mais bordi les famille ya mutu te. Ezaka la carte ya musique. Bordi pesa ko finga te. Ezaka ko finga pété. Ezaka la cadre ya musique, la cadre ya nini. Mais il y a des bordi pour le gisi mundelo. Oke finga mwana batu mwana moya papa batu oke finga mwa sa batu komi bordi te ola ba okanga wana fingi bordi oya nze mwana yo ya ngome ya ngote wana peut-être za bordi ozo ma donc faut to za na mwa manière to za na mwa ko eba ko respecter batu et ça c'est important batu na ba père de famille lo kwa yo olinga te ba finga mwana to na pas olinga te mais batu ba ko se permettre donc atie téléphone ba finga nzeti kindingwa legisi excès des ailes avana kuna ndamo te avanda vraiment avanda. Mais balobi bakangi était place à neza nango hôpital. Te bakangi. Ngai kaka après na tala ke mission na yeba. Ngamoto na tala ka mission na nga a déborder ka déconaki. Na ba ke moniteur wa ke kota. On a bisa ki vena ngai passage oublié passage propre. Prosper Luzolo, frère Nzuzi na pesi omote vena nga na Paris frère Nzuzi merci beaucoup na ba conseil na yo wana vena Psanjili et puis masa na nga med vita star à Paris. Pesi mbote trop donc moi bata Paris pe belé petit nanga dino ka fusa pas le ben nanga makambo dino ka fusa benga biveta ki ndingu muto azo legisa donc voilà excès des ailes sur les qui okuta na pena likamlango chaque chose à son temps 99 jours ya rapona moyibi jour moya rapona ba kolonda donc moi je pense que kindingu ce qui faut pas frapper fort ndeko pesa pe leçon na bato musu batikali ba pe que non bato na ba na droit ba respect azongela ne sap azalaka ne kuna sap azalaka ne bien et puis kindingu abanga bato te ati se afinga ka mutu nyonso. T'as une finga na bakambu. Imbécile na yo bakambu yo. Ah papa, tout ça peut quand même bato ko. Et comme ini nyao. Donc comme maloko et puis tant que finga bo mo la souka na koti comme ba fachi beton. Deuxième ba mo maloko ne tout ça privilégié mo bo. Yango pe bazolo ba comme si tellement azam mwana bato belé o bazana politique. Bato nande ba muntu ba koma ko kotela ye. David mambo to sola na balabala na so mo ndenga komi kuna amona bina ba buku ebimi.
Bah, imbécile, il a 6 mois de prison. Tu es imbécile. Tout ça, on a budget, tout ça, la balabala. Ouais. Comment? Papier, balobino yo zaki na preuve o likambo lobe salamaki. Ozana preuve, misa preuve ezati. Okolela, kuna ko sumba, papa ko bukana te. To sa ba jete mibeko ezali. So mibeko ezali te mbi bakanga makati. Ozoma donc faut faire très attention na makambo to lobaka. To zana ba limite, to zala cohérent na ba parole na biso et puis to ba ko respecter bato. Mais bato pe balandaka biso balinga pe mwan soaka mo bwaki mo eloko mo boy sali bien mais eloko ngo sala kaka na ambiance ya musique débordé tende to lobaka. Biso pe to sala même nga pe arajo so beti eloko mo pe bo. Mais eloko ngo muta ko reporter lo plan c'était pour na saini. Na saini. Et vous avez donc voilà j'ai des limites. Mais mo pe ozo beta pe ba bordi na ndenga mabe ofani kaka bo. Jamais wana ngate. Nani oyo moi des commentaires moi bata balabala kaka après ça la bien. Nani azalaki nani sindileke azalaki boyi ya Koffi Olomide te. Bon on a retiré ayaki mwana musala. To changoka mwana musala. Ba unde balingi yango te. Chanteur kasi chanteur aza mwana musala. Bongo Koffi balingi yango te na lobi boy yo otaba to baolinga te yo anga ite analyse motema mabe na zo solana. Na lobi boy bato basala ka pas faire ba na ine. Maintenant, au période du Koffi Alongwa, fallait Alongwa, batuni Koffi, mutuna, bosala featuring na fallait anzembo e kacha. Koffi Alongwa habite, yaki featuring te, yaki patona mwana musala na ina mutuna musala. Sindia yaki muta musala pa Koffi, est-ce que tokosi? Et le peso comme sanga. Comment ça fait-il tout en tamoro boye les mots patron et bimara. So ceux qui patron bimi. Donc c'est qu'il faut de la peine à travailler, il faut de la peine non, Kolanda Rabatu, monsieur, bah, tu peux pas finir ça, bah, commenter, bah, yébi, tu yébi, un bon, moi, peut-être, le but, mais là, il m'a qu'un faux compte, habitué, le mob. Mais ils appellent à se faire partie que c'est que ça, la visibilité. N'a pas commenter, nous, na tala, bah, nous, bah, na tala. Et puis, na tanga, en haut. Si on a les mêmes mère, bah, petit, tata, tanga, en haut, bah, bien, comme deux fois. Pour éviter à finir, c'est deux fois. So, à mon gars, nous, moi, soin, moi, limpo, moi, n'a qu'un n'a bon. To mesa na biso nango mais bato ba yebinga ba yebi ke tozo milieu du village to redéborder te donc so bato ba moni les ayi bango ba excuser nga donc au milieu du village ozo tinda sindia bota o sindia azana temps ya ko sangisa bana te bato ba lobeli ngo pe mon trop ezaka na lobi yo soki na mère bo bota te famille ba wosenga mwana te biso za ba famille ya sindi naza muta chango te na wosenga te Diamène Wamba, les jeunes mariés, la pêche au moté, ma salanga mettre malé la Colombie, qui s'est mouté baka Gamboka, la pêche au moté belé. Naki Mukoko, l'ingénieur Naki Mukoko. Donc, Nabi Gelobito Alainayo, merci beaucoup. L'ingénieur, ah, il y a un bagage dans le téléphone, hein. L'ingénieur Naki Mukoko, comme le opéna, Nini, on a maman Antoinette, Tissiko Pena, Botate. Bah tu peux aboter basé belé mais biso to lingi sindi po biso peto ça na moi le biso gi vie azate to ba peke moi na biso yo to yana pe na maboko lera osamba lera otika ba nini ba testament to ya biso pe yo na loboko mon pa na za bon to ka kufi il faut tika la bisindi mo lo mo po to na besoin ve kambo faza un jour so gi vie azate kasi na mwana biso pe loboko leka pe na mwana ba nini siko esala pe bien to bakabola ba biloko esa ya biso pe yo ezala sa ya bino pe bala chango ah biso pe chango ya biso yo to ni na loboko donc voilà la sens wala na ndinga mabete mais c'est le bazanyo to ko citer la biso Vanessa lobi una donc Fotolia hein lelo pena Fotolia talanga Vanessa Molema hein donc asali biso melo moko be eloko jaune ndenge donc to va valovaka to citer na biso déjà. Le Lobani ko na batnya so batalio. Ouais, je crois batu batali biso merci beaucoup ba suggestion ba commentaire na bino ba financement na bino pe surtout on ngo bezo bengi moi ba levantamento moi ba iba izo sala bien. Donc so do sala ngo le roi diele machara nzamba sala izo sala bien le roi ba Jonathan Kuzwa na musika melo ekoti donc voilà. Ba mtuzo lingane ya ngwa zo linga bato bazo tia biso poa. C'est la bangwa sincère voilà. Donc petit na nga Liliano Pedro. Yazane musika mais tata. On a ba fona succès na suka pona mbam na koloba Liliano Pedro petit na nga ya vitesse a rosarala te international Liliano Pedro. Ataka joueur a pe à gauche to petit na nga. Ataka pe babi azo organiser pe da gauche. Et puis on a petit morobo zo soutenir pe masola balabala. Bonjour. Nengo pe kende bien puis mes condoléances. Abiso bana batutu ya ngola batutu ya Luanda petit na biso nga jeune frère na nga DJ Marker donc personnel batunya so Marker a sepeli sabino beta musique bobina ba venenyo so wana batabala o ya komisa bino ya chabino pepwa to na problème ya matanga ya DJ Marker donc lobi na kina DJ Stuga DJ Shege DJ Sarkozy pour na solara makambo donc c'est à kufi makamsese makalika kamse ko yelo to ko senga ka isaka ki to se soutenir
na tout ça moi fort mo poto kunda et bien yobika bangola ngo pe ba misu ba rappel na ba famille mingi te donc voilà donc ba misu pe bazaka na ba famille misu pe bazana bango te donc DJ Marker peut faire partie na bato mo ya bandengo na ba famille ba pe na troté alors ne ba lo ba que l'union fait la force donc nekoka ye wana era passe neto yeba ke ya moto pe na linga to moto azana nga donc ba nyoso ba DJ Marker na bi ke programme ko bima et puis to kutana wana donc pona o cité dans na bata mabanga est-ce que bata mabanga yango ewe ko mate ya chancel petit na nga chancel lando en direct yo bigara era ngo lo bagi fe mabanga le kito sko ero to ko me era mabanga via boakati na pesi mvando 3 fois levé na nga le boss André Lema na pesi mbote et puis Carlos Fuila Capo Viki Bombassa na Brésil na pesi mbote mutu na nga Mangela mutu na nga petit na nga héritier Simi ole la Petro bata Brésil ba oso yo soate yango na bwaki oli banga héritier Simi na Brésil na pesi mbote na Dada Shabani qui tout travel Patrick Kimbondo qui tout travel Patrick Kimbondo boni basango ya Noir to Sevo Pestis Mabaya lauréat donc Naki Mukoko venanga Naki Mukoko donc et puis pour na ressource na pesi mère ba petit ya rezinda ya maman na ban Simbote Belé 007 Gère Sa Majesté ya Wenge 007 Sa Majesté Gère Sa Majesté Général ya Wenge donc et puis na pesi Tarsis Bambela na pesi Bambote Belé na pesi Bambote Belé na mama sananga to héritier Nzeza na Kinshasa mutakini héritier Nzeza so na mona Berveli Gucci puis petit palais Berveli Gucci donc on est ensemble et puis na suki sindega balobaka les bons comptes font les bons amis Mvwando les boss André Lema petit na ngai Harmonie Lema maman Nardi et puis Miga Harmonie Lema Mida Navigator toujours petit na ngai Sage Majiskil na peso pour Mbote Belé puis petit palais donc na biki on est ensemble de tout bolandanga boyebiki so lingi libanga plus 244 938 754 734 plus 244 938 754 734 donc so combien na WhatsApp et puis to contact to loki maramuto lingi to solola ba maison ba nini masola baraba to za wana to chapwa et puis nega baloba ko chepwa ba chopwa donc na PCP DJ Gloire MP4 à Guada DJ procureur toujours Mr Kabelo donc on est ensemble Jonathan Banzoi bango tout bazalaka na Ilia donc beaucoup tarakotaka masola balabala donc ça la bien les jeunes déclarants ba jeune ba na mo pe pasika petit na gex les jeunes déclarants yeb nam tana masolo et puis Feli Lema liswa mokonzi moi na ba patron moi na mvando et puis petit na ngai Jonathan les grands gérants moi yebi malgré na basola moi germe musique ekendaka ndenge wana pe na mutandule et puis na moni ke pona mutu na moso ya Brésil la Tibola yebisa international Viki Bombassa na Mangela na petit na ngai héritier Simit la famille est sacrée donc on est ensemble kitoko. Merci beaucoup na batutu on va accompagner masola balabala donc vous allez brancher connecter pour avoir makamba bien ezalaka JX Sa Majesté général Awenge kotaka masola balabala ekosala bien Staragondo dollar mputu kotaka masola balabala ekosala bien couronne papa couronne Gauthier Touba papa couronne donc bozalaka na masola balabala on est ensemble avec vous bo s'abonner massivement na Idéologie TV massivement na masola balabala bo partager la émission moi ba commentaire moi ba j'aime wana et ça la rapenda bien moi ba remarque wana pe donc là bato pe bozo benga là bo benga biso penda to zana pona bino publicité kombo na yo mata nyoso oyo lingi to sala oyo ezana na possession na biso to sala bo hésiter te bo benga to sala ngo penda donc on est ensemble avec vous ciao bo pesa biso ka confiance